Mbote là, surtout il y a Fimbo na Fimbo en collaboration toujours avec Congo Makambo TV officiel. Il y a Yemei François Chimanga, les stèles qui vous restent avec son duo avec Ken Pena, les pitopales de la presse. Comme d'habitude, vous savez bien que moi avec Ken Pena, on est toujours là pour vous faire aussi des analyses pour vos CP là. N'est pas CP la micro de retour et analyse. Je ne demande pas en analyse oyo. Et on te soumet sur l'analyse d'Abisso pour tout cela. Ni les autres dans la communauté congolaise. Quand il y a des actualités, tout ça pour informer bino. Et on te reçoit sur informer bino. Na actualité sur les cas. Les lots soutenant au Ebi et les cas. Na ba musique à Congo. Na ba rebelle ba musique à Congo. Et on te reçoit sur la lelo. Na bino vraiment ensemble. Pour ne pas m'imposer la parole, je suis avec Ken Pena, l'épitopale de la presse congolaise. Ken Pena, bonjour. Ouais, bonjour François Chimanga, bonjour bandeko nyonso tu bobengi biso na ba oyo bazo sepela na analyse na ba oyo ba fâché pe nga azala na nga pour oyo azo fâché na azo sepela omoni biso na mboka oyo to yaka loba vérité parce que to liaka na ndako ya musicien moko te to vivant na poche ya musicien te da mutako intimidé Ken pia na pa kozala te po Ken ayo sala analyse ya kofinga mutu te omoni tozana ba frère na biso ba Boken Mailor na mboko Belgique bazalaka wana po na biso ba bandeko na biso ba Boken Mailor tozana ba vie na biso neti ba tam d'Afrique chez Wando motema mama ni ba oncle Patrick ya misi ya mama Julienne ba ko sepela te ba mona Ken azoya ko sala ba émission ko finga bato en plus si biso toza ba franchi ba na prophète Emmanuel Dodi ngana ko sala pour musicien te parce que na kelelaka on a besoin, soit il y a mbongo, soit il y a sunga bana, na obenga prophète na Emmanuel Dodi a sunga il vient na Wando tam d'Afrique, a sunga musicien mon côté à l'est kanga, ndako na fanda ka garantie, mbongo ya musicien ta 1 euro contacté, prophète Emmanuel Dodi a tindela mbongo na sena il faut na zwandako prophète, a tindela mbongo oyo et l'équivalent même une contribution oyo faire apesaki na matanga Rafil Tumba apesanga mbongo oyo fali atikala kofuta ba journaliste te o ba yaka ko accompagner na poto bazonga bazoima osaka pas donc tozala un peu ba responsable si on a de flatter musicien pour gagner quoi. Voilà, merci beaucoup. Là c'est Ken Pena avec son œuvre qui est en tozokaye na chemino déjà que bonjour bonsoir na déjà Mozindo makambo, ça veut dire que l'un qui est malin maintenant pesé. Que n'a qu'un la mozindo te parce que batumsusu, ba kono tinde la nga ba photo ba musicien, que no loba ki boy, que no sala ki boy, na ti lisumu moko boy que na sali. Non. Ba tu faut ba analyser rapet. O tinde la nga ba photo ba musicien o moni, o suki, o sali boy, o sali boy. Na suki te parce que analyse silita. Même nga ba bengi na ba bi na ke bosaki analyse o lobi ke ba monsieur ba royate, ken biloba lo ba bilobela. Mais Ken Pena na moni fait la soukisi yo. Mais na lobi babolo o pena baza mayele. Babolo ba mayele neti ba fatu olenga. O azo préparer salon munene na Bruxelles. Ya babolo ya mayele. To sali analyse na yo ti mangezala ki mardi, journée mobimba wana ya mardi. Journée ya mardi, eza journée oyo babengisa ki lisusu dossier o ezalaki na refi o aussi zela timanga tokende malembe bato mosusu baoluka batindelanga bavideo naamona bato mosusu bokozala mpe babolole parce que bolo ya mayele ayebike te nalobi boye oyo yaza bawario babolole mpe bazalaka aokritike sa koverifie bolo mpe ya mayele na ya buriki mpe bazali mpe orchestre nyonso tu yaya zela orchestre nyonso ezalaka na bato ya mayele na bato ya nini ya dossier ba rejetaki yango na ambassade siko yo bino bozolo ba Ken omoni osuki tolo batobi fait registre là na nazwi visa te eza makambo mosusu tokoloba ngo ba ouvertement te oyebi ke dossier faire mutu akotisa ba dossier akotisa yango mpe mabe ezalaki na baerreur bapesa ye bango refi bapesa ye bango refi faire asali recours
recours wana esengi bazongisa lisusu dossier bakorrige baplace oyo ezalaki na berere donc faire asali recours asali recours parce que visa ezalaki bien te zela nanu zela timanga sikoyo na ngai na musée kutu oyo azoloba musée oyo aza se place zela eza mpona koconfirme makambo na loba elobi refi ezalaki bapesaki visa moko te apres soki baye kopesa tokota mpe na dossier yango ya visa oyo bato balingi babomela mutu tokota mpe visa yango bapesi combien de visa ezaka neti nombre naokalkule biso bapesi visa ya bato baokende koakompagne eza visa te ke zela tokota kote wana tozana wa muziki ndingu ndenge azolela zola akotisaki badossier na ye bien ambassade bapesi biso refi yango bapesi biso tozoyeba te fere akotisaki dossier na ambassade bapesi biso refi ça veut dire dossier ekotaki bapesaki refi ça veut dire bapesaki ata visa moko te dossier ezongaki refi ezalaki tosalaki émission mardi non musiki ndingo video na yo asalaki na butu après avoir refi siko bino siko bolinga tosali visa ezalaki te il fallait biso tosala émission ke visa eza soki visa ebimi nsima ya analyse na biso toboma nzoto tokende na monoko ya nguma mela biso non melangage ya musée yango ezoloba clara Faire Gola akotisaki badossier na ye bien ambassade bapesi biso refi yango bapesi biso tozoyeba te tokotisi sous recours balobi recours bakorépondre biso lelo mercredi na 48 heures ane oyo wana ezalaki bongo tomonaki yango normal ano lisusu ezala bongo ezala bato ebele kutu bazala babusoba baomema bato oyo kutu bazala batina na poto bazopesa bango na visa mais comme kaka tour à faire gola toujours bitumba ete faire gola aza mwana mboka te faire gola mwana mboka azala eloko te or faire gola concerne monde entier na Belgique bayozela pourquoi kaka faire gola makambo neko makaflou papa fatitalela biso likambo oyo mama Denise mama ok timanga oyebi biso tosala analyse mpona kotiola fere te biso analyse oyo tosalaki nakutu na mituna na mifere abeta événement munene événement affaire ezorepresente image ya Congo eza makambo ya fere te ezali Congo fere aoteka Congo libanda ya mboka eza événement oyo lelo teke fere aosala événement mpo asikoke gouvernement mbongo ezali événement oyo fere azali kose sacrifie mpo ateka drapeau ya Congo mboka na biso baotala artiste ya munene neti fere événement munene boye bazopimela fere bavisa eloko toyaki kobeta sete bazali kopimela artiste ya munene neti fere bavisa leta boza wapi fere asala nini fere abimana mwasa mokonzi nini pourkui makambo ya fere bobeta yango kara bakonzi batya pwa tosala bakonzi batya pwa ti sikoyo résultat malongo eza te ti ndenge tosala kutu na analyse oyo ata bato bobenga bobikeni bosu ti sikoyo résultat ya malongo eza te non formule ezalaki mabe toboyi te mais ti sikoyo tobeta lisolo awa yo tiolo bobi basukisi nga bazwi ba visa ti sikoyo baka na problème ya visa eza nanu kaka ebele ya okesa fere basenga visa baobeta na sali ya munene ya Belgique sali ya munene ya Belgique parce que tokokonte makambo ya bavisa ya didacité ya en plus eloko esalinga motema pasi nayebi te na okotala nga makambo ya bato te mais esalinga zela yaya oyebi na se renseigner makasi eloko ya liboso oyo ngai na se renseigneaki nano natonaki bandeko na biso kuna na bi liste oyo fere akotisaki ezali ya combien de personnes 14 personnes na 14 personnes wana ndeko na ngai ok ndeko na biso fere ata communicateur moko atiaki kombo na ye na kati aza te apara muzeki ndingu na lite ya kanda tokende nao malembe apara muzeki ndingu na lite ya kanda muzeki ndingu na lite ya kanda eza neti fere azomema neti yorobo na pacho RFI
na voyage na ye. Parce que baza batu oyo batravailla na faire te. Bato bayeka na vague ya loenge, ndenge yoko boyaki na loenge, ndenge pacho refaki na loenge, boyebi ndenge basambusaki ba artiste. Vous comprenez? Parce que to comme mon appel bato ya bakendaki voyage ya liboso, ya mibale lisusu botieka ka bango. Faire azana ba communicateur oyo babeti na faire plus de 10 ans. Bazala na faire. Neti ba ndona biso mususu boga de la presse. Boga de la presse amoni batu nyonso to ba oya ya bapoto boga de la presse baputi boga de la presse. Nabi batu buzaki ndingo ya na événement stade. Sikoyo batu neti ba musée te kola la to lamuki pe abandi guerre neti pacho refininga bandeli héritier mais ba fidèle ya faire na tuni question bien est-ce que ba fidèle ya faire ba gouver banani parce que ba bolo bino bolela lela kaka ke na délégation oyo ING oyo ba gouver ba koya banani ba koya ya na tuni na liste wana kombo ya bandeko na biso na ezalaki ba Nancy ba Sele ba za ebele liste demande kuna ya visa bazate et pas moi na Congo ya toke de malemeti bino bolela bino bo reprochaka pa okese na binoti okese ezo ya poto animateur aza na succès botie na liste te me bozwi prince d'Angola botie na liste soki lelo faire peut-être ba risque pe ba visa ezobima te ba mababe ekota eza pe reconnaissance pe fezale pa bato basali musala mwana kongo aza premier animateur ya orchestre musala nyonso mwana kongo azosala Boloto zo sepelane makasi. Omame siko, tala siko baoki seti visa bimi. Batangi liste ya bato bazui visa. Bagoloto bakomi kosala siko challenge. Mwana kongo asala okeso nini tolembi toebite. Est-ce que bosenga ke moto bakomi olela parce que boloto azali sirke. Que tout mwana kongo ozanga te. Ozo comprendre? Siko bolobi keno suki omoni ba visa bimi oui ba suki mais faire azoya concert à monene ya bazui cette visa ba visa diga 7 kelebo bébé saga on ngo fait monsieur beba pour nani tima momoni makambo faire soki gouvernement intervenir te soki fali nde mutu oyo aza na blocage ya ba visa ndenge waze kwa loba ke soki fali kaka bengi kuna ndenge waze kwa loba ke soki fali abengi kuna ba personne ba mon visa mako na préférer faire azong sa relation na ena fali jamais pour nous c'est mission pour faire que benga fali akaloba aibisa ke bon ça ne waze kwa loba ki soko bengi ba personne visa l'ambassade même abi soki solution e mona na te fali aza master na e ba betera quartier latin balala bambetu moko batambola ba place moko balinga ba place moko ya ujibe na wora pe bayokana bakosuka te na business na miso batu bo balakisa biso te bana après ujibe na wera zela te tina na ozozela na silisa te likambo ya te na bango faire abomela fali mutu te fali abomela faire mutu te gigola kufaki tomonaki fali a poster mes condoléances Hervé a souhaité mes condoléances et a confessé leki na ye siko affaire tozo lela ba matanga ngozo kende tanenyo surtout matanga ya visa o esi la ya okes sala munene ba pesa cette visa ya eza anti pour la République démocratique du Congo cette visa mais c'est yo o sala musala c'est que ozo fouiller information ndenge zotambola te chima nga obe pourquoi na senga faire achaka kana se aluka kaka moto wana na fali ekufa na TVT ekufa coulisses comme ça fali abanda ko aider na ba intervention eza bien avantage ezale pa nani ça la guerre ya koto golo na wario yo ba ke est-ce que obike Mbutakis Vekis o a BCBG na lo beloko na jire walai est-ce que premier voyage ya wenye musique maison mère mutasala ba document ikota na ambassade ezalaka Mbutakis o ya jibe nda sala wera ba démarche asala wera ba démarche ya ba document ya kota na ambassade
ayebaki na ye ayebi ke mbasa na nga bana besoin ya kokotisa nini batravaille na mbutakisi jibe ayebaki na ye oyo ezala trahison ndenge nini ezala trahison eza likambo ke mopepe eza entre fere mopepe eza entre fali mopepe wana ekotikala bongo na miso ya bato nga oyokananga te ke fere ake kotya mwana fali zemi bien fali atie mwana fere zemi ubien eloko moko ya mabe esalema eza nango mpe te eza kaka bafanatike nde basala polémique lelo tokende epai tozoka epai jibe na were ezalaki jibe azalaki na avantage ya makambo ya bavoyage wera abukana te aluka mbutakisi na makambo na oloba oyo première poto ya wenye muzika maison mère moto asala bango démarche ya bavisa eza mbutakisi oyo aza secrétaire ya BCBJ. Pourquoi pas même histoire et ça le m'a pas à faire histoire bon ça va pas faire les soumounis les ana les soumounettes les ana que faire ça la projet ya tourner sous le chaos kasimbeli bango de ça c'est li bango dossier parce que Blaise Mpolo à la qui c'est échec total parce que eza échec ya malobo muza lobi awazanga mutu na tyango na munoko muzete Boken mailo place aza na pesi ya bango maloba muza alobi ya ba alobi refezaka ya sikote e ba chaque année soki Blaise Mpolo biki na ye eza mukuse baluka biki ya mulai ya sule c'est tout bon c'est tout non soki Blaise Mpolo biki na ye ekatana awa baluka mutu waza osimbaka biki ya mobimba sule kauka c'est zela yoka zela botalela biso likambo oyo Frère Gola akotisaki badossier na ye bien na ambassade bapesi biso refi yango bapesi biso tozoyeba te tokotisi sur recours balobi recours bakorépondre biso lelo mercredi na 48 heures année oyo wana ezalaki bongo tomonaki yango normal année lisusu ezala bongo ezala bato ebele kutu bazala babuzoba baomema bato oyo kutu bazala batina na poto bazopesa bango na visa mais komaka na tour a Frère Gola toujours bitumba ete Frère Gola aza mwana mboka te Frère Gola mwana sikoyo timanga okilangaji oyo muza azoloba ti donc soki bakotisi ya fere esimba te ane wana bakanisaki yango soki ndeni mais eza nga na oyebisa yo timanga eza exemple ya moke na pesi eza ya kofinga te mpo awa tosala émission awa tofingi na biso motu te batala ma ya biki ya Blaise Mpolo place esuka na se baluka moto oyo ma ya biki ne eza ebele sule kauka akoki kosunga fali pa kotrouve yango normal ke sunga mwana mai parce que soki lelo fere azoponda na makambo etali visa héritier soki azonyokola fere héritier akopanza fere mouvement tokende logique akopanza fere yaya akopanza fere mouvement zela akopanza fere mouvement ekozala honneur te mpo na génération ya bafali ekozala honneur te mpo na génération ya bafali ke leki na bango héritier aye kopanza bango ba mouvement ezosenga au secours ya fali na makambo ya fere to ya soki lelo kutu fere abeta baplace oyo fali abetaki ebongo ezangi fali mpe asunga parce que eza neti sale moko boyo ezalaki abotama fali abeti asungi fere pa découvrir fere pa ye azobeta ya to biso awa toza te ke biso topesa conseil ezalaka conseil oyo oyebi ke eza matière oyo mbongo eza mbongo zela na explike pourquoi héritier opanza okese ya fere soki kaka bazongi yaya nazoyebisa yo pesanga na telefone pardon soki bazongi héritier azongi tokende pa etozongi epai yaya ekozala pasi ozokompane
Yaya, est-ce que tokende kaka tokende pa tosonge pa bandeko bolanda biso lelo ritia opesa ba visa mutu nyonso aka pembeni ya ba musicien baelaka makambo ya visa ba communicateur nanu ndenge kaka kombo na bango ekotaki na liste ya fere te ezala visa bibi ezala bibi te ndenge deya kombo na bango ekotaki kuna te président ngola azokende bango bazoki mpasi badize président ngola nde azokende na place na bango mwana kongo ana riske mpe ya kokende mpe héritier déjà danser ya fere wana oyo abina kwa pesa bapa na okese ye wana déjà annoncé kuna ke akote mpe héritier mpe tookesi bazwi ye héritier sa zwi asi azwi ye héritier nde avandi bodongo asa na manduku déjà etali asi azwi ye obi acte héritier asalaki kaka ya kozwa badanseuse ya fabricas baye basali pas même 2 mois basali 1 mois na ndambu bazwi mbala moko visa Nchelela asali pas même 6 mois azwi visa baye bango moko yo kasi ya nayebi yo makambo oyo esenga intervention ya fale ezala bongo soki fale aede bawaze kwa fale aede badusha tipo fale aede bamontana fale asali bo bongo si yo camarade na efere mais ndenge ya guerre eza facile te olobi mais ndenge ya guerre ya kifali na guerre nazolo bango guerre ya TV kotikala kaka guerre ya TV bafinga est-ce que oyebi te aire nazalaka na Belgique awa aire nazalaka na Belgique bavoye bolwa pena mosusu bazala mosusu babeta kete fere akalme bango abi te botika bapolémiki na ye wana mpe elamusaka biso mpe mais eza bato ya fali kaka nga na akumisa fali me bato ya fali ya Belgique bakoopere na bagolwa babetanga po fere bima mutu mabe wana ndi bagolwa balobi ya nalobi boye fali na fere pesanga bawela neti nini pesanga kaka raison oyo yo omoni ke fo bazala bineni mwasi yango nini mwasi yango wapi mwasi yango nani nanake ya tiopi toyebaki kaka mwasi ya fali aigle jaune toyebaki kaka mwasi ya fere sere na biso niki toyebaki kaka aza mama ya bana ya fali batikala kolingana na fere pe te malgré bakabwana na fali basi ya balabala kaka kobeta oyo mpe abeti namonaki héritier na filme oyo boye bakangaka na bafoto azalaka mpe seri na nga eske héritier azokangakanga na ye bafoto aopalpite mwasi yango nakomisa héritier te naobeta lisolo te nakomisa héritier ennemi oyo naboya kokanga na bango foto naomonake tokokanga foto héritier aopalpite foto ya nyonso akangaka natalaki héritier akokoma ennemi na ngako na bongo bo tokanga nkanda ya nini mwasi oyo ya balabala aza neti biloko baoteka na nzungu ya restaurant mutu nyonso ayaka kofungola mofiniku agute biloko eza biobi eza mabe eza bongo moso aza na vie ya kindumba mutu nyonso aya neti nzungu ya restaurant mutu nyonso aya atomboli mofiniku agute nanu soki eza biobi eza mabe so wana ezalaka nkino tia fere na fali tokende logique fere aza nao na faiblesse ya likambo tali visa azwa kaka adose esprit ndenge ve na biso waze kwandimaki c'est tout un point un trait mais babi fere wazoka tana problème kuna na ambassade musiki ndi kunda lobiango bonga na yebi makambo wana te kotuna kutu makambo wana te po etali biso te voilà merci beaucoup là c'est sikoyo ermo bo peto sala analyse yaya concert oyo faire azobeta tomona fali annoncer kaka lobi nonde eza bo tobule afali ya njare no ebetama tobule mwa liste mo boye mwa 11 bato ya mbanga tomona pena 11 journalistes batandami na aéroport Angile bamati pena fasi baye sikoyo fali bato oyo abengisaki azwaki ka coup de fil na ye boye abengi kuna na kini esaba est-ce
que obi lisolo oyo ndeko na biso adisa chipoti pour otaye kobeta na émission ya David Mombele abi babenga ye na 12h téléphone ezala décharger la nde bakure kendana kini 12h afongoli bakuti bapel manqué à Fali ayeba kuteke Fali a rappeler numéro wana boyo Fali abi dazo lukofa oza wapi zo passeport na kende na ngongangu na Schengen abi fa na ngeze pa waza kende récupérer kende na ngo Schengen ya adresse ke kana kokota na visa mbamotu siko dossier ya faire kutu aseka sala ga demande ya 14 visa ya esali 3 mois pour ba répondre pe ba répondre na refi siko au lieu de passer temps tout monde a faire la ndenge muziki ndingwa lobi awa e komi kotangisa na biso na misu biso ba innocent to komi kotangisa na misu no siko to solution ni tozo ça kozongisa relation ya Fali na faire solution nini to mais ça problème nini zela solution nini to kozwa faire botalela biso likambo oyo faire gola akotitaki ba dossier na bien ambassade bapesi biso refi yango bapesi biso tozoyeba te tokotisi sous recours balobi recours bakorépondre biso lelo mercredi na 48 heures ane oyo wana ezalaki bongo tomonaki yango normal ane oyo lisusu ezala bongo ezala bato ebele kutu bazala babusoba baomema bato oyo kutu bazanga batina na poto donc talaka na mura mutu asala eloko te azanga tina mura okese eza deja awa héritier abengi ka ambassade kuna héritier abengi neka ambassade kuna héritier abengi ambassade kuna na héritier abengi ambassade kuna bapesi na mura na badansezi tu bapesi okese héritier moto ezalaki deja awa frère gola sala ambassade wana oya visa wana pour ba conseiller na poto nini système avancé kwa kaka peut-être au moins te fallait à solo la kimba mo bapesi okese momimba ya wase kwa visa ce qu'on fait pour pas passer bon tozo batté parce que nanga ina yo tozo batté to silika mayele to sili na biso ka mayele po to moni déjà côté gouvernement ba kotela na bango faire te batika faire bundaka après ça comme la gars fallait héritier. Ah, papa, toi tu vas bambé la bâton, on n'y pas de problème. Fais la beaucoup de exploiter, dans le moment, na bino soki besoin d'événement monene ya mboka, bobengi si faire na stade, ayembi maman Denise, après akendaku, azela mbongo ngope ya kate. Pour toi on a fait ya kiko alela ki pe na stade tata Raphaël kuna bi maman Denise iti siko depuis francophonie leki. Siko musala nyonso o faire asalelaka mboka wana bakonzi ya mboka wana basalaka faire toujours sabotage. Donc faire bafuti monnaie d'échange dans na makambo ya francophonie. Dans une monnaie d'échange. Ya, récompense basalaki ngane batindaki soki char de combat sur autour de 2 oega de na côté stade. Ezongisa epe nde bapesera honneur. Kasi faire ya char de combat. Ah, faire azali mongo ti lelo. Donc na mona pe hein. C'est le canal yo ezaka ndenge faire alelaki maman Denise ti siko to liete nga na mona yango nde bato ya présidence bakotisa balete. Voilà, merci beaucoup cette émission fera plaisir à Mireille Wele et puis na Claudine Wele na niveau à Londres ken pena azala biso yo tozala ye ken pena makizembe tomoni disque d'or ya JB Piana oyo epesi polémique au Sankara de Kunta alobi ezali faux disque d'or. Est-ce que la seule ngana comprendre wenge o ebetaki na stade de martyr et ba wera na ba jibe et la c'est que muta sala carrière bazonga ni babeti ba ya muta beti ba musique bazonga na ki na ba bien wera na jibe mais na moyen ti micro attention mo mata nire ki wenga ozonga sur ba guerre ya kala pour Sankara ba ke loko ya venu na papa chéri jibe piana eza disque d'or alukuta tima mamoni malamba disque d'or a jibe eza malamo boye bajiba bakoma mitema mabe makasi na ba Adolphe tellement bayebi ke bauti ko provoquer wera batindi Roger Nganda beta masola ba poison jiba ngambu yebi sozo biso bana mike disque d'or ngo ya album ni album ni so ça beta
Nga disque d'or jiba ke ozwa. Te ya bisanga na disque d'or jiba zui na Côte d'Ivoire. Eza album nini? Tu m'as pissé en Côte d'Ivoire mais banze. Ozomona siko Sankara a raison. Yango moni zela te yango moni wera bako compara ke jamais na JB jiba za niveau wera te. Tangela ngai album epesi JB disque d'or ngana za téléphone na ngana kabela o tangela nga komba album ezate yo tangela nga album epesi JB disque d'or ngana za téléphone na ngana pesa yo nazo téléphone na ngana pesa yo nga lobi bo to sa no yo ndo na lesola disque d'or téléphone yango yo tangela ngai ko komba album jiba ke ozola disque d'or ngana pesa o yango yo ma bo ba pesa la Afrique du Sud là eza ba pesa scope ani pour ceux ba lobi que ça ba pesa wapi na Afrique du Sud ozomona sikoyo ke makambo ya jibe tala kotima nga muluba nga jibe makasi me makambo ozo compliqué na tiwa nga c'est qui ce minute village na vuera JB Fali Fer. Ah, so na critiquer ka Kisekedi au 4 émission. To tika na biso makambo wana tima ngato sote page. Voilà, merci. So na critiquer ka Kisekedi na kumisi nanga da Kabila wa yo 4 émission. Ozo papa da tika mascarade. To eba ni bien. Voilà, merci beaucoup. Na kumisa na pesa joyeux anniversaire Kabila na miko na yo. Pesa na yo toi là. Bon non, avec ce point. Et à toi là yo. Eza licho ya to ke de na biso. To ke de na biso. Comme album ya JB o prononcer te, mais on met le solo ya disque d'or. Les amis message on met le solo ya disque d'or. Mais ça baisse le montou disque d'or. Bien au moins c'est parce que ça li album nini. Mais tant muso to baisse bango ayibike na ba carrière no ablu beta mususu album boye. Oyo epesi bango. Donc comme album ango zo bana te o ya. Ozo te za ba aventure na ba aventure. Te photo landa Sankara parce que Sankara alo ba mambo ya solo. Album oyo yebisanga soki yo tangeli nga komona ngo mutali boso na osenga na yo kaka 4 chansons ya album ango otangela nga ba titre 4 chansons oyembela nga ta ba morceau mike ya 4 chansons ya album oyo ezwi disque d'or omona ema kiona baluba ba makasi fort yango mona ba baluba merci mona zala na réseau ya kofinga ekite na kati ya kese héritier baluba balela kodobe o baluba baluba balela voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup le phénomène que tu as mis sur biso la ligne de ça rapidement mon analyse par rapport à conseil à faire gola ya Yen Jarena est-ce que conseil en ya faire gola et a joué place il y a combien alors ben dans combien de places il y a 14 000 bon chimanga côté fongoli débat moko ya bien fallait abetaki configuration 16 000 tolandelaki yango abetaki 16 000 tomona pe bato bayaki liboso awa na conférence ya faire balobaki nini bazwaki nano 7 000 yango pe tolandelaki po biye si ezalaki pasi me babiye pusani bamatisi nombre sikoyo tozoyeba te eske Pochimanga après concert ya faire biso to na Belgique en tout cas faut la sabato ke to sali musala biso to kende ko tuna pena ba colossal mindele wana biso to kende na kati biso to kende na kati yo bito to ala contact déjà nyos tout ça mana bakanga biso bito ko na avant fallait bete bakanga biso bito to za da contact na ba colossal wana makambu tout avant fallait bete to commence là yo yebi ngo très bien to kende parce que toza na biso na ba vérité moi to lo ba vérité exacte to yebi configuration nombre de places offert azobeta to yebi pe fallait beta biso to kende mundele ye moko dalo bati siko pas comparer fali na faire to comparer bango te ka po ba beta salle moko ya beni combo to comparer bango par rapport ya nombre azoki mesiri ya combien azoki mesiri combien et là quoi tu n'as pas analyse les animes faire agenda qu'on y a rideau à sécurité rideau que alingi rideau ok donc le metteur kana nous tonton bev makamba lobi awa parce que bango pe ba koma makasi bano ba elelo beloko ba le kabiso baza makasi na recherche ya internet ba tonton bev wana
baye lelo me bango batimba makambo ba internet yo makasi tola na toto be final Cyril Adula Akina Cyril Adula Kalwanga to kaena no pe namoni ayeli biso pe ba idea sika awa tola na no kuna tonto be to kala ma message à tonto be faut ça biso bien Aniki mo zola ba siège wana tout en exclusivité mondiale poto monopoliser parole te to passer na phase ya comptage ya ba siège ya billetterie affaire boromona ke to ko tapena na ticket live na ticket esika ba so ba ticket ya faire en ligne esika concert affaire les représentants en ligne na poste oyo ya nomoli na poste oyo ka tableau na oyo nde esika biso beto ke to koti to zui tableau wana tozo compter na bino elongo boza la choqué na ba chiffre ko bima na ba siège wana et to remito na question 16 000 places en monde à Moy. On passe au comptage. Bon, en exclusivité mondiale, hein? Tout ça, Tembe, Yango, Arena, Ferry. Na moni faire azo ki mabamba on a sal kuna rido longwa etc. Na moni Ndolo Libongo a publié comme quoi faire 16 000 places. Bino on monté la configuration oyo bozomona. Parce que bi configuration faire yango. Est-ce que bon on a 16 000 to 15 000 places ça. To qui la transparence ngai na bino toujours compter ba nombre de sièges. Les lots tout est numérisé. Le lot gauche échappé mutu. Exacté. Donc bino bozomona ngwana. Tozana ba galerie dans la galerie A, galerie B, galerie C, galerie D. Tozali bongo na galerie E, galerie F, galerie G, galerie H. Tozan a 5 tribunes, tribune A, tribune B, tribune C, tribune D, tribune E. Tozali bongo na 5 avenues. Avenue A, avenue B, avenue C, avenue D, avenue E. Tozan a balcon. Tozan a balcon A, balcon B, balcon C, balcon D, balcon E. Balcon F, balcon G, balcon balcon H, balcon I, balcon J, balcon K, balcon L, balcon M. Tu compter ma siège nyonso oyo. Sans compter fausse, hein, parce que fausse, va battre les mains à bango. Donc, compter quand on a la tribune. Et puis, tout ça, la sommation, on va estimer, la fausse, va battre les mains combien. Vous allez comprendre que, manque dans la musique, et zali. Manque dans les marquages. Il faut ici, là. Tobandi, na, galerie D. Quand on est mona, Tobandi, na galerie D. Avec toute transparence possible, on va compter avec vous. Donc, compter elongo. Galerie D, et zali, na 11 sièges. Non, na 11 rangées. Il y a combien de sièges? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, Ezalina, 11 rangées, il y a 14 kits. Donc, on retenir Awa. 14 fois 11 sièges. Et fois 11 rangées. 14 fois 11. On a galerie D. Donc, il y a la galerie C. Mbambo. Galerie C. Ndebozo monana boué. Ils sont en ordre été. Va ranger pour ceux qui va quitter. Mais on va compter. 11e rangée. Dans mon 10e rangée, il y a un nombre de retour compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc 28 fois des rangées au nan. Donc rangée 10, on a rangé 11, et on a 28 kits. Non, on a rangé 9P. Donc 28 fois 3 rangées. 28 fois 3 rangées. Et puis, à partir de rangée 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Rangée 8, et ça, on a 23 Kitty. Rangée 8, et ça, on a 23 Kitty. Attendez. Tout ça, bah, nombre. Vous avez galerie C. Vous avez galerie C. Transparence toujours. Donc, tout la galerie D. Ici, tu as mis ici 14 fois 11. La galerie C, tu as déjà 28 fois 3. Et puis, tu en as 23, il y a 8. Et puis, à partir de la 7e rangée, tu as 3e rangée, il y a un nombre qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 fois 5 rangées. 19 fois 5 rangées. Et puis, rangée à Liboson, rangée à mi-balai, bah, on peut avoir 28 Kitty. Donc 28 fois D. 28 fois D. Où ils allaient galerie D. Et galerie C, allais-je dire. Donc, oh, yo, c'est la galerie C. Donc, il y a la galerie B. Galerie B, azo affiché les biso. Est-ce que tu reçois ta yokara nyonso parce que na mona neti to kolexa peto zo moi parce que ça moulaï hein. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52. Tribune A, ils en ont 425 sièges. Tribune B, ils en ont 600 sièges. Tribune C, ils en ont 587 sièges. Tribune D, ils en ont 600 sièges. Tribune E, ils en ont 425 sièges. Tokoti n'a pas balcon. Balcon A, ils en ont 63 sièges. Balcon A, 63 sièges. Balcon B, ils en ont 119 sièges. Balcon C, ils en ont 128 sièges. Balcon D, ils en ont 220 sièges. Balcon E, ils en ont 128 sièges. Balcon F, ils en ont 120 sièges. Balcon G, ils en ont 55 sièges. Balcon H, ils en ont 56 sièges. Balcon I, ils en ont 161 sièges. Balcon J, ils en ont 291 sièges. Balcon K, ils en ont 305 sièges. Balcon L, ils en ont 161 sièges. Balcon M, ils en ont 56 sièges. Si tu as tout ça, si tu calcules, pour tout dans la transparence, quand on dit nazo, l'axabino awa, tu as la calculatrice, hein? Tu as la calculatrice. On va calculer ensemble. Tobandi. Donc, Tobi, galerie A, ils en ont 126, plutôt, ils en ont 126. 126 sièges. Donc, 126 plus 240 sièges, il y a galerie B. Plus 240. Plus 126, il y a galerie E. Plus 240, c'est galerie F. 240. Plus, est-ce que tu côté va venir? Donc, en termes de galeries, ils en ont 732 places. Toké Naba, avenue. Tozabongona, avenue A, ils en ont 97. Plus 97. Plus 94, il y a galerie B. Et puis il y a avenue B. 94. Bato bolimbisa biso parce que ndeko belvi pe asali calcul na ye mais biso pe tokende kosala oyo ya biso d'ailleurs toluka toyeba ekopesa biso nombre ya combien. Plus 128 il y a galerie E. Plus 128 il y a galerie E. Plus 120 il y a galerie F. Plus 120. Plus 55, il y a galerie G, plus 55.
plus 56 et galerie H, plus 56, plus 161 galerie, il y a plutôt, il y a balcon I, 161, plus 291, il y a balcon J, plus 291, plus 305, il y a balcon K, 305, plus 161, il y a balcon L, 161, balcon L, plus 56, il y a balcon M, 56, balcon M. Donc, mesdames et messieurs, ma place assise, il y a ferré, na Ienjarena, ils ont au 5749 places. Sans compter fausse. Parce que fausse, tout le monde, et ma place, ils ont debout. Donc, ma place aussi, pour faire azur. Donc, configuration assise pour faire azur, ils ont libongo 5749 places. 5000. Donc, ce qui est OK, na ndenge ya analyse ya 5500 et quelques places, ça veut dire comme ils ont ING Arena, mais ils ont salle ya capacité moko, espace il fait azur, ils ont capacité moko na salle héritier betaki. Selon analyse ya BEV, on est à bisoté. Ndenge sali calcul na ezake na salle héritier betaki, donc ils ont la capacité moko dans de Paris. Na ndambu ya salle oyo faire beta configuration donc ezaka net ezandenge moko sikoyo tokokende sikoyo kotala parce que babolo mpe bazoloba babi fere héritier aza moninga afere te héritier aza niveau afere te selon calcul ya BEV ndenge ndombolino atiaki BEV mpe akoti na calcul donc eyelakisa différence afere na héritier nanu selon calcul ya BEV baza ndenge moko na ndenge ya niveau ya bato ba ndenge moko mais na ndenge ya vitesse ya kozwela bato visa héritier nano azoleka na visa mais na basale selon calcul ya BEV baza ndenge moko selon calcul ya BEV baza même niveau même nombre ya salle ya Paris au héritier betaki na place oyo ya bango nyonso baa bakongolais tobomba te soki BEV asala analyse na ye muta sala analyse biso beto nukato sala analyse mwabe to pesa BEV Paul Foti exacte poto abe na batu mususu pe oyo bazalaki ko signaler biso ke fere na mateki 5000 billets menga na kamera tolali tolamuki sold out billet esili sikoyo billet esili ya 7000 place ya 5000 ou ya 16000 oyo bato bazolo sikoyo tokomaki na 5000 billets mbala moko lisolo ya sold out biso kuto tie 16000 sikoyo na 7000 ozalaki billet esilaki te il faut tolandela nao lisolo ya kokata rideau wana pena bien eske fere akati rideau apo ebiki atubete kata fumbwe kata fumbwe lobesa bango ndeni no eza sengo te biso commentaire na biso eza totala faya na bino soki neti fere pena akataki rideau koto ye moko auti kosote anyati rideau alobi rideau au nom de Jésus tokotika lokata te bolongola rideau là tokosala analyse parce que frère aza congolais fali aza congolais héritier aza congolais toza na mutu ya kokotela te eza musique mwana aza te kuluta aza te inosi bikutu awa bane eleki azalaki konyokola mpe babiyaya donc frère soki akataki rideau en tout cas bagola bosupporte biso mpo na vérité awa frère azwi bavisa te toloba ti fali mpe toyaka kokritike no sikoyo yaya bango nyonso baza bandeko na biso bacongolais tokotela nani tokotika neti nani awa nde ekomi likambo chantage ekosalema nango te biso tobeta boye
vérification pe bondima yango pe approuver pas faire le goal approuver quel piano approuver na yo musicien ou bien approuver ba ninga musicien te nga déjà faire approuver ngande nini parce que faire il fallait approuver de fali faire il fallait approuver de héritier que bino bozaki ba visa autant nga pe na zui autant siko ba visa ba pesi eza ba visa oyo bango ba faire fali na héritier bazoza la deana da tebele na kote za ba secours ezala ka babengi kuna nombre kote ezoleka ba secours ya bango eleki nombre ba batu bazui déplace to ebite deux poids deux mesures. Voilà, merci beaucoup Ken Pena na na pesi ide awa ke fera lukara atiena se wana eza makambo cuisine interne basoli na fali batindelani ba CMS comme ça fali soki moi blocage eza soki fallait la facilité makambo wana ba edane c'est la musique c'est la vie. Voilà, merci beaucoup mesdames. Est-ce que ça m'a soki fallait à aider faire une difficulté moi peut-être faire la bouteille non ndako ya ma kuta ba biro héritier na ba biro fallait ba fanda la place moko ba staff la place moko mais na TV ba to héritier ba finga rapé fallait basule na ba tiali ba camarade te basule na bachali wana ofungolo ba camarade est-ce bien est-ce que mon qu'il est bien mais na TV ba camarade te oh eza ba idée faire na fali ba roza la pe ba master mais basa la ngo coulisse po climat ya public po bateka bien ki camarade wana ko mona na beauté jibe na wa ba sala biloko wana yango na répéter ouais rançon maison mère visa na bango liboso mutasala bango démarche na mbutakisi ya JB eloko moko grave ezate soki pe fali pe asungi pe faire parce que ça la master na ye a souffrir na likamba visa fali eza na facilité encore pango a sunga ye match pe ke kitunga wo. Voilà, merci beaucoup donc na suka monsieur na biso merci beaucoup na na on peut se opportunité yako yambayo yako sala ba analyse pe ensemble na yo mais c'est pas la première pe asuka on aura toujours des Fatu Olenga muto asala salwa kitoko na Bruxelles to pesi bambote parce que moi c'est ngo pe mafuta nzambe basi neti ba Fatu Olenga oyo bino pe boza bata ba problème vraiment na pesi bambote en tout cas na pesi bambote pa Vewando ya mama Ani tam d'Afrique na pesi mbote pa Zetikiri Verokiri masa na ngai Junior Ramazani na pesi bambote belé masa na ngai Junior Ramazani dans raisonner sur jour to tambola Junior Ramazani boken mailo to koti Paris to tamboli boken mailo pe na tambo sabiso à la mort atambo sabiso à la mort. En tout cas, merci. Na ba dekonyo surtout bolandaki biso. Merci na bino. Ngabo na prophète Emmanuel do diango yeyo. Mosali nzambe ya monene ngo yeyo. Mukolo révélation yeyo. Donc faire abeta concert na ekende bien. Ekende ga bien. Mais après concert, to kendo vérifier. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc na suka émission na biso. Vous s'abonner massivement na Fimbu toujours en collaboration na Congo Makambo TV, il y a Yemoko pour ça Chimanga les celles qui vous restent. On a besoin de profiter de cette bambote, on va soutenir Ramsala ya Chimanga Peke de Liboso de loin et de près. Et puis Bino, tout ça a besoin moi ba soutien, il y a Moussala pour tout ça la ngenge singeli. J'espère que mes c'est les kaki. Mais la petite moi c'était pour ça là bien. Mais na fin de sabato alinga Moussala Chimanga de Liboso. Na pesi mot de pas il y a Cyril Adoula Kalwanga. Cyril Adoula Kalwanga, ou a sa force na Chimanga poussa na akende. Vraiment merci beaucoup na Cyril Adoula. Na pesi mbote na Mireille Wele et puis na Claudine Wele na niveau à Londres moi si abatu ya Zéphirin na Catalogne na Londres Canada et puis na pesi mbote na Annie Mouya chez Delice Top chez Annie Mouya na Louvière restaurant Kitoko tout on toujours voilà na pesi mbote na Claude Ntembe le président de tous les temps de tous les jours il y a moi Claude Ntembe et puis Pichu Lokonga na Louvière il y a moi Blaise Okako na Louvière
Et puis, pour la aussi, ça. Bon, il y a Matembele à Asani. Après, il y a Matembele à Tobal Samona. Après, il y a Deni. Il y a Matembele à Tobal Samona. Il y a une félicitation. Et puis, il y a mes condoléances na famille Milambo. Famille Milambo. Le papa na bango. La pesi mbote na Gelo Wangiu. Mes condoléances Gelo Wangiu. Mes condoléances na. Bon, Gelo Wangiu a sa famille Milambo. Milambo. Gelo Wangiu. Mes condoléances. Jia Milambo Chagaboza. Mes condoléances. Bon, Get Ia. Mes condoléances. Tosca Mila Milambo. Mes condoléances. On est toujours ensemble avec vous. Pour la aussi, ça la pesi mbote là où repose le cœur de François Chimanga, autrement dit, Kéliane Kayembe, Mama Nafaelia Maeva Chimanga, Naël Chimanga, Mehdi Oumba, Krisla, la fille de la maison. On se retrouve à la prochaine fois. Attends. C'est moi qui bande de surtout. Sophie Kassengela. Au stock et parfum. Bobenga papa sasa. Bobenga biso papa sasa. Stock et parfum. Aux apostles qui notent quand partout. Il y a ça grossiste. Alors, peut sur carton. Ok, peut que ça l'ambon on a en merci. Merci beaucoup. Écoutez bon à la prochaine fois. Ok, merci. Ciao.